Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Soko ya Congo. Voilà, messieurs, dames, nous sommes bien avec le maréchal Nzoubé, le président de l'association MAMM. Donc, le but Mokondi, Aza, Moté Mamabe. Voilà, maréchal Nzoubé, bonsoir. Bonsoir. Nanou Diama Noir. Maréchal Nzoubé, Tomonio Awa, babi tozana association, bazo lia, bazo mela, but ya réunion à l'élo ezana ni c'est toko. En fait, tozara na association na groupe. Yo posé na quatre webi moi idéologie. Tozara na association na groupe parce que yo posa parmi. Na minute na maman la chroniqueuse. Voilà. Donc idéologie ezali a to sangania ya maman ya groupe. Mais l'association a biso bit sango ebi ezara mingi ko sala sa ba orphelin na ba veuve. On est là pour ça. Donc to sali discussion entre nous ba obalingi. Tout ça, sanara. Mais tout ça na bit na biso te ba orphelin na ba veuve. Parce que on a idéologie na okenango tiki ça pour na otonga centre. Idéologie na yate ko na ko na obimisa ngo boy. Ezap na idéologie o ezap na faut qu'il ça ko ça la centre. Donc ba obalingi bazananga bazananga. Yo déjà yebi. Tout ça ba soirée belé pour to zo mbongo ka to soutenir kambwana na benga yo ye na tiba concert yo ya ka pona ko me soutenir eloko yo. Donc to zo bandila ngo to zo lembate. Tant aux Olimbaté, tu es bien qui comment on a passé, mais on a naza orphelin de père et de mère. C'est ça il faut tout ça qu'on a besoin. Mais entre nous, tu me dis que ça débat mais débat on peut le coller au salian que bongo, tu écoutes l'ensemble à mois de mai. Place à maman Nabiso Sylvie à Paris 16e. Donc on a baissé moi naé, tu as une mission au sala na ba obalingi ko za Nabiso. Ba obalingi tu continuer à nzina Nabiso. Nangana tuna maréchal ndenge bosanga na rabo ndebo e darabo ezalaka yo moko fondateur muto pesaka to eza bino nyonso botsaka ndambu pona ko aider. En fait au début benza za ngamo mna sara ma nyonso mais lelo yango moni bande ko bavandi awa poto banda ko pesa ensemble na ba obalingi nazo bandela bien za obligatoire te na ba obalingi. Mais en fait ils ont bande ko mususu na kati ya groupe ba lobby awa ba ko landa ngai na kati ya association pour ba s'adhérer comme tout le monde. Mais les lois comme on tient beaucoup na sepelaki, tu daki ndeko mobile na saka accident na Gabon, bande ko bataki mbongo, to tina mbongo aux États-Unis pas maman net bande ko bataki mbongo, les lois na comme zo bateau ba lingi to sunga vraiment au salanga plaisir. Mais na souffrir des années na au salanga moko. Mais ba o bazo tika ngate to ensemble. On a ba total kana obisote mais total la kana bolingo. Ponga pe na kana mbongo te na kana eloko te, mais yo bi bolingo nga. Quand nangana tuna maréchal ce qui batu bazali banda bali peut-être ba soutenir bino parce que boza mingité o boza ba initiative aboye ya ko aider population ya ko aider ba veuve ba orphelin so si comme mutazali banda lingi a adhérer ou bien alinga soutenir peut-être moins 1 euro moins 2 euros na ye asangisa akoko sa ndeti ndeni. So mutanga s'adhérer maman secrétaire a uti okene musala normalement il faut tinda stati mutatangi aïe bisiko statut na biso lobinini a une association mais so pas une groupe to sola ngo boye poto sungana na biso pe mais sans oublier nazana ba 3 grands musiciens mboka na biso no tanga ba komo ngati bazo ninga ba comme partenaire parce que to disolo za na table mais vraiment so ba image yo na on sepela bango ba fungola rage nde ba sola kina oya bango maréchal quoi. Donc on a une différence ezali entre groupe ya Mokondi Aza Moté Mamabe Otobengi A MAMM. Si na différence ezali entre groupe na association. Que le bagi tout à l'heure que batu mususu baza pe na groupe basungara pe mais c'est pourquoi botikali na bino ka na groupe te pourquoi lui qui osala lisusu association ezala. Oui, on a raison na idée wana. Pour à partir à groupe me boté dans association. Pour kala toyeka na groupe. Parce que groupe les reprécis et boté dans l'association de monde na combien niveau tina jino mikanda o boye retard carte bleue ba comment mokonza monter à mabezali wa chèque ezali pour eza donc eza poto comme na niveau wana et utaki idée na groupe ndena saki makasi avec mongalema yoyebi mongalema mama bana sunga ngana mamwebele en tout cas ko zo mikanda na France na mama association bezaka ko ngala lipate donc on a na moi ça maele mingi azape mokonzi na côté asala kaida nga pona za mikanda wana donc yango moni esalaki te il faut to comme une association pour to valoriser masolo na biso na groupe na biso to zaka pe na bolingo yo ebi
na bolingo na kata groupe c'est-à-dire na groupe de ça obligatoire té mais na association c'est comme obligatoire parce qu'il faut s'adhérer il faut tirer par mois il y a vraiment des choses différentes bokata montant moko boye o botaka par mois ba moi va comme rotia par mois na kati association mais na groupe comment ndenge bande comme ça avoir problème so to yokanika bato ketala e to yokani boto sala boye na kati groupe na biso to zana kama bien mais kuna na liberté zali na week-end. Est-ce que bozana vice-président bien bozana caissière oya simba ba misolo kubayali maman présidente tozoyer après le baka kakombo tozoyer wana likolo Evelyne vice-présidente ya Jolie Bolazawana a tozana ndako ya mwana ya mama porte-parole na biso ndako ya chancelier mwana Mami Lolendo ndako na ye non ndako na ye Yeleki Brenda ndako na ye donc mosusu azaka na Gabon tozana mama conseiller na États-Unis non porte-parole moko ya yeyo afi na Gabon aza conseiller na États-Unis conseiller donc tozana moi clamoro auto ponaki batambusa groupe mais na kati association na kamata ki na suspendre batu so na tikalaka na conseillère a auto kende musala voilà. D'accord, merci. Na tout n'est que tout à l'heure ceux qui mutalinga adhérer est-ce que besoin un numéro de téléphone bien besoin une adresse moko o mutana ko peut-être ko benga la bino bien ko luke la bino popé ça. Ouais, numéro de téléphone ezali toujours au Batwayebi 06 17 65 13 15. Wana Mutarozoye moko fondateur maréchal pour le moment, mais il y a d'autres numéros. Maman présente à couper sa numéro. Na va apporter pas à couper sa encore rejoindre bango pour mutoya nae. Olingi ko sanabiso na groupe oye. Olingi po ya to sunga batu. Po mboka na biso to sunga makana biloko ya association. Balobi musapi moko esokolaka elongité. Donc association sur les belé na mboka zo sala bien. L'autre là ça il faut poser la ra bien pour to sunga kaka. Parce que to ça ba pays moko o batu. Baza vraiment faible. Ah pe biso musala ezate passer ali mais to za na bolingwana. Quand même toi na musala te metande to vandi. Rende to baza kolia quand même mais il faut sunga bato baza pendant la souffrance à zéro. Merci beaucoup. Balebi tozana maman porte-parole. Bonjour madame. Mbala yeyo, bonjour. Rafine Mbala. Ouais, to sepeli koyamba yo na micro ya Diamant Noir. Donc tonga ki toyeba étant que porte-parole rôle nezanini. Bon rôle nanga ezake maloba oyo uti epa ya mokonzi. Mokonzi moya loba ngona groupe ezate de fa transmettre maloba na epalanga. Après ngai nde na kozwa maloba oyo mokonzi alobi na kopesa yango na groupe. Na bani soko koti na groupe na biso mokonzi aza motema mabe, mokonzi aza se moko, okomona ba message nanga na pesaka eza kuna. Mais na suka nango na zani sakate oi c'est que ezangai. Soki mokonzi alobi ke afi benga bango mbele eza na 12h. Na 12h juste. Na 12h 1 minute nga na pesi déjà message nanga. OK, merci. Ça la bien, ça la kitoko makasi tala kaka to bengi bango baya awa. Tozo ko aider ba orphelin, na ba orpheline awa, na ba maman veuve. Tozo ko aider bango na kati ya groupe association pe ezali. Mais soko lingi ko s'intégrer na kati association, oko benga bongo mokonzi. Mokonzi akotinda yo epai ya secrétaire na ye. Secrétaire na ye ne akotinda lo statut. Na kati statut nde okoyeba nyonso tu elobabi na kati kuna. Association eza mususu, groupe pe eza mususu. Mais na kati ya groupe nde to sanganaka pendant 2 mois to kutana na mois moko. Na kati ya groupe tenga to kende Lyon na biso le 13 erataki parce que confinement na mboko ka ndenge ezali. Yango to memeka awa epa ya porte-parole mususu Mami Lolendo. Toye ko sala ngo awa na banchi moko so mona bako lia bazokomela. Après dans 3 mois tozo ke ne pas maman Sylvie yende mta koyamba biso dans 2 mois. Donc to yamba na 2 mois to ke po eza groupe. Na kati ya groupe pe to sungaka pe ba orphelin na ba orpheline. Merci beaucoup maman. Joga Manadia. Ne tombera jamais.
oyo twana mokonza motema mabe de maréchal maître Nzube de maréchal maître Nzube vie na ngayo ebikaka ambiance banda na Dallas maréchal on est ensemble C'est la ouka. C'est la ouka. Donc je me présente comme Molangayali, maître Chaka Zulu, ou à Katia. Donc voilà, donc là tu Koutani na cadre ya groupe ya maître Nzube, Mokonzaza Moutea Mabe, Yeraga, Asangisaka, papa social Asangisaka. Donc voilà, tu Sangani Lelo, journée à samedi 13. Voilà, donc tu Koutani pour Nagoyeba, comment on peut faire pour la bande comme ça, dans l'Afrique, pour aider, même la bus européenne. Tout Sungana, sur le Cambozali et tout ça, initiative moro, il y a bien vraiment. Oye kakapo maréchal Nzube est pas un maître. Donc oye otia mutu na bino poids, to ye pene tant que maître chaque jour, oye pena pour na aider. Non, ngai na yé de gens en premier na nakoloba, naza d'abord moi na membre ya mokonza mutema be la groupe à maître Nzube. Et raison pour laquelle que donc nazali awa. Donc voilà, ça vraiment et là on malamu ya harmonie to va na poto awa lobi ko zwanga e ko zwayo kingani mais être zako kokutana pour partager ba idée c'est très important hein ya donc ko sungana lobi ngana ko kufela moi personne ça peut aider lo lié pas ko kufela pour ko ça peut aider mettre Nzube pas qu'on a problème lobi na ko tsheli boko comme ngapi na ko kufela mettre Nzube a ko tsala beaucoup. Donc, l'initiative des Abongo, de te vendre dans le tout à l'heure, les alliés groupe de mon conduisant Moutermabe, les alliés à mettre Nzube. C'est un débat Konga. Ouais, donc voilà, donc raison pour laquelle tu se trouvais aux hommes monarades. C'est belé la CPLP, la CPLP sous Yomoro et dit une image. À Simbi caméra, vraiment, bah tenir place aux alliés là, Kitoko. Partout au biso de Kendara, bien que Kendara met de chaque jour aux alara toujours. Dans ces pays, maman na yopé, bambote no ba plaisir. Au lieu qu'on rejoint des biso, nanda où il y a Mami Lolendo, réunion leki awa et pas Mami Lolendo. Sans oublier, dans un maître mon grand maître Masekini, yoyo, au PC, oh maître judo, yakala. Yoyo. Pesaka batumbote. Bonjour. Na pesi mbote na batunyos tout. Na pesi mbote na maître Chora, na maître John, na maître Lemabe. Baninga na ndio so akala. Na ba maître ba nouvelle génération tout na pesi ba mbote à trop. Kitoko ce match est bien. Poser que ce taza pour la oui. Si quand maître oye awa pona nini oye pona ko rejoindre Mokonza za Motema Mabe association pona ko participer ou bien oye kaka kota la bango nde ba osangana. Non, nazali membre parti du groupe ya Mokonza Motema Mabe. Yango na ye awa na réunion et ezalaki le 13 yango na ye awa. Réunion pe l'équipe bien. Et l'équipe kitoko. Merci beaucoup. On le dit dans la mettre un peu sans botte. Non, parce que la ligne le bébé était pour le bébé. Bon, il y a les bossons à Pessim Bote, mon à mettre un Nzube. Sende. Il y a mis la Pessim Bote, pas fait dans des débats là. Les grands combattants à Toulouse, Bamotona Ngoyo, puis la Pessim Bote à mettre Maurice Achille, la Pessim Bote sans oublier Didier Bassala et Yemoko double 25. Bambote na bino ngwana sans oublier la Pessim Bote na ba na nyos. Bambote na bino Frangile Makanda, Blandine et Glody Makanda. Et voilà donc na Sukiwana na Gordin. Merci. Bonjour maman. Oui, bonjour. Torokoye banan kombo si possible. Gisèle Zoda. Tomoni on association ya Mokonza za Motema Mabe, to yebi ke yo za muta Belgique mais tomoni on na France. Oyeka kotambola to ye penza
pour oser faire partie na ba membre ya mokonzi aza motema mabe. Naye pour nazali membre ya parti ya mokonzi ya motema mabe nde yango nayaki. Ok, oza na association toza kaka na groupe. Na groupe. Mais association totale en nsima po eza ba idée bien ba idée ezebele ba projet ezebele. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bon, Aspabi a mokondi aza motema mabe ba ibisi biso yo zali porte-parole numéro 1. Oyo tozaki tout à l'heure porte-parole numéro 2. Tokoye ba kombo si possible. Kombo na Mami Lolendo babenga nga mingi Ndumba. Wana nona nga famille Ndumba mais mukili mombebi Mami Lolendo Ndumba. Mami Lolendo. Toza porte-parole. Siko ndenge ozu poste na kati ya association. Est-ce que yo peso ki likambo ezali oko contribuer ou pas? Si na contribuer, il faut la contribuer pour nga peso na zu likambo ba tu ba contribuer. Bicha likambo na biso to ya association na biso yangwana. Eza pona ba orphelin te na yoka ki ke bo contribuer pona ko sunga ba orphelin. Si to sunga ba orphelin, to pesa biloko, ndenge zala kaka. Moi na tanga kutu biloko so pesa ezate to sunga ba orphelin na poto awa na to pesa na chapelle, to pesa pesa na Afrique. To sunga. Voilà, merci beaucoup. Na été sur Ozana Eloro Robaksa, Ozana numéro de téléphone, Moro Europesa, pour na bat Oba Ningiba adhérer groupe. À part ça, Edino a yebi numéro nanga, nana on a mutoa wa Edino a yebi numéro nanga. Eloro Robaksa ka awe zapa nanga na yambi bato na sepende na yambi bango na kimia, na teka blo nanga rolia, na teka masanga, na teka bataba, na tumba blo no so na teka ka. Donc ce mutana posa commander obetika Mami Lolendo obengi numéro nanga za wana boya kolia boya ebele. Je vous love, gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Derrière. Voilà, Maréchal Nzube, nanga ki bena tuna tout à l'heure question o ekima kinga ndenge bino bosangana na France sawa. Est-ce que bosuki kaka na France association ngo ya mokonzi a motema mabe to pe bozape na bisika misusu bosangana rapé? Non, na bosana même funa pesa ba basangani bavandi lelo bana membre ya Kisasa kuna Mama Olga bienvenue Mola Kirtis Mola Mama Aziz Hermeline na Pointe Noire bavandi aussi Mama SP na Gabon aussi bango bavandi na Angola lisusu bavandi kuna ba merveille mbala ba Pierrette petite sœur baza beaucoup. Donc si je comprends bien association ngo esukaka na France te boza na ba pays belé boza na États-Unis bana ba boda botrick ba ali États-Unis Maroc là si ba maman Janine ba passer ya ma camper vraiment tous en toujours ensemble. Tous presque partout. Na Suisse, maman CC, maître Saddam. Donc Tozali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir maman. Bon comprendre kaka na tie masque, bon comprendre kaka biso bato à risque. Donc au banga le quoi toza sanga na boye, donc to respecter kaka ba norme quoi. Donc na sepeli kana toza na réunion na biso ya association na biso ya mokonza motema mabe. Voilà quoi. Merci. Bon, ndenge ya la kaka. On est chez Mami Lolendo, hein. Camarade Joli Bola, Vieux Chaka, Oumela. Bon, toi, on a un système. Il y a une réunion à Bisso, on a un système anniversaire. Il y a Mireille Sandouk ou B50. B50 de Makambu. Azako staffé, Azako enjoy, journée les allélos. Et puis, Bisso Bala membre, moi je suis la fils, il y a mon konza, motema mabe. Moi, on a vu beaucoup là, la carte qui gagne, Joli Bola. Moi, on a tombé à Tongo. Il y a des fêtes à Tongo. Donc, il y a la carte. Vamos
bongo na Jean-Marie Malomba balobi mokonzi ya Selemba ouais donc Selemba nyonso tozalaka na ye moko ndenge mutu na mutu apona kwen na ye donc ye penza mokonzi ya Selemba nde tozalaka na Pichu Lonfuba le jeune millionnaire exemple alemba sko ye mokonzi ya Selemba. Bonsoir. Bonsoir maman. Vraiment lelo pe tobutaki kokunda moko na biso artiste musicien munene ya mboka na biso na komba Jojo nakaki na ye ba yebisinga yo zalaki proche na ye proche na relation ni si possible. Vraiment ça me fait mal pour le Bamakama Jojo. Vraiment lui là c'est mon frère. Quand vraiment je dis c'est mon frère, vraiment ça dit beaucoup. Je commence avec Jojo depuis Big Star et pas le général de FAO. Ah ouais, na poto pété. Bon non balingala. Na bandi pas Jojo pas ya général de FAO. Tant que Jojo ou pas Likijo, aye pas ya général de FAO. Général de FAO Azouye étant que président à Big Star. Ba Montana, banani, bangotiu, bazaki sous soumise à de FAO. Après, ozo konzali konzi à Big Star, c'est Jojo Bayinge. Tangwana kalaba 80 so combien on a leloté. Jojo c'est mon frère. Et belle bakokanga Jojo oui Bayinge oui bogangi oui. Boyebi Jojo na Paris. Benga malomba te. Ngala ibi Jojo banda kisasa. Tukoli na ye ay ko akol basuta yebi. Mais lekine ya foi yebi. Ako expliquer bino qui est mokonza Selemba malomba Jean-Marie. Senga. Merci beaucoup. Donc, tu peux avoir une association à Mokonzi Azamotema Mabe. Est-ce que hier, os faire partie d'un membre de l'association, tu es na yoka kaloko la mutunyon son, tu es partenaire au sunga kopé saraba misolo na yo. Non, par contre, vraiment c'est la première photo ya awangai chinois de Kin, Ige Mabondi, na Jagger, Adi Londolé mutamie. Mais par contre, vraiment, na réunion na bango, elle est très bien. Ba voter biso, bandimi biso, ceux qui toki kozala ba membre. To moni que y a rien à dire awa. To ndimi to koti réunion na bango et to tamula bien, très bien. Merci beaucoup. Je suis bel et bien avec Yadi Londolé, le célèbre journaliste. Voilà Yadi Londolé, to kutio na kati association ya Mokonzi Azamotema Mabe. To yebi étant que journaliste. Mais façade no mususu oyo to yeba kangote. Ozo faire partie na association, oza membre na kati ou bien oza kaka partenaire moko ya kaka kopesa mosolo so to koloba. Merci beaucoup Nanou. Na sepeli Nazali en tant que membre. Maître Nzoube, il y a un judo. Waouh! Voilà, un judo, Maître Nzoube. Si on a un entraînement, Nzoube, ça. Nzoube, on a Henri. Comment Henri? Aya, on a parlé, Tobalou qui te bundi, et a gagné, on a gagné trop. On a gagné, on a débélé. Parce que on est ensemble. Donc, à part qu'on y Maître Nzoube, à part qu'on a entraîneur nayoto, encadreur nayo la judo, on doit faire participer à l'association Mokonzi Azamotema. Oui, parce que c'est une cause noble, donc c'est une cause noble. Qui n'a pas passé belé, chinois de Kin, Malomba, Jean-Marie Malomba, Hugues. Basé belé, Jagger, basé belé, tout ce qui est le côté de l'avant. Vraiment, dans un partant, association, basé balkin belé. D'autres, vous avez dit, a quitté, et dis nous, image, tu sais qu'il a été basé bazan association. Oh, yo il faut la aider ou bien pour la Kimi. Voilà maman. Voilà toza bongo na maman présidente de l'association Mokonzi Azamotema Mabe. Maître Nzoube président
maman présidente yeyo. Bonsoir maman présidente. Bonsoir. Otala moi comment peut ça là bien. Ouais, bonsoir. Vraiment les deux qui me collent la réunion na biso. Moi comment peut ça là bien. Maman présidente c'est Evelyne Lamboté, la Léonère. Voilà, lelo ezaki jour ya réunion na biso. Bola na makelelo théâtre à la Kabouye. Ezaki na fête ya moko na biso ya Mireille Sanduku. To lobi o tozaki nango besoin to sali o tozaki besoin ce que tozo lia, tozo mela, tozo sepela. Kande bomoni. Ba gros bisous na bino nyonso ya bana mokonzi a motema mabe ya Congo, ya Angola, ya Pointe Noire, ya Maroc. To sepeli lelo zaki le 13 to ba lelo ne lelo. On est ensemble. Na bino nyonso. To soli bien, to soli ton cos non c'est ça bien. Ba gros bisous. Voilà, merci beaucoup Eddie nos images. Nous sommes arrivés à la fin. Bon, c'était bien pour vous. Nanou Diamant Noir la patrona. Toyaki vraiment qu'on soit association Mokondi Azamote Mamabe. Tomoni réunion et l'équipe très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc quant à moi Nanou Diamant Noir, je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien. Au revoir. Pas dans le monde entier. Donc retrouvez Nanou Diamant Noir, autrement dit la patrona, na Katia Kinshasa Makambo. Balobi Kinshasa Makambo. Kinshasa Makambo de Yves Malou. Hein? Yves Malou, Kinshasa Makambo. Kinshasa Makambo ya Yves Malou. Babi code Mboka 00353. Babi Kinshasa Makambo. Edino, yoza fin, mutaleki wazate. Oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Chikote bango. Edino image. Banza Congo.